On y est ma soeur, Nicolas et Balé. Nakamo, oh ma soeur. Ezoya. Kinshasa. Et quand tu es courant. Titanic. Eye na mai. Bakwa kite? Bakwa kite? Bakwa kite na mai. Mai kote penale. Solo momo. Tabu ba dio nyosa. Comment avez-vous trouvé la ville de Goma? Je suis vraiment étonné parce que c'était ma première fois d'arriver à Goma. J'avais jamais été à Goma. Je pensais pas que Goma était une ville comme ce que je viens de voir. Je pense que Goma est plus asphalté même que Lubumbashi. C'est plus asphalté que Lubumbashi? Oui, c'est plus asphalté que Lubumbashi. C'est plus propre que même Lubumbashi, sans parler de Kinshasa, parce que chez nous ici, c'est autre chose. On ne parle même plus de... Vous ne pouvez pas comparer Goma à Kinshasa par rapport à la salubrité? Non, ça ne se compare pas. Nous vivons dans une poubelle à ciel ouvert. Là-bas, on peut pas comparer. Là. Kinshasa, on ne peut même pas dire Kinshasa, est-ce qu'il y a même une once de propriété? Non, ça n'existe pas là, Kinshasa. C'est dit à quoi? Parce que vous avez effectivement raison. Vous dites que Goma c'est plus que Kinshasa, c'est plus que Lubumbashi. Non, Goma c'est plus que Kinshasa. Ça ne se compare même pas. On ne peut même pas comparer Goma à Kinshasa. Ça ne se compare pas. Et moi la question que je me pose, je me dis, Kinshasa c'est quand même la capitale. C'est ici que le chef de l'État vit. Alors moi ma question, je me dis, est-ce que le chef de l'État ne voit pas ce qu'il y a autour de nous? Parce qu'à un moment donné, on ne dira pas seulement, bon c'est elle. Non, nous avons un chef de l'État. Il peut taper juste le poing sur la table. Et je pense que tous ces désordres arrêtera d'un coup. Parce que même à la Gombe, moi j'habite la Gombe. Mais c'est sale comme pas possible. La Gombe est trop sale. La Gombe est sale. Même devant, lorsque vous prenez seulement le boulevard Tchatchi, vous descendez, je sais pas, lorsque vous passez le palais de la Nation, même la route là, du palais de la Nation, le bureau du chef de l'État, mais c'est pas propre. C'est pas propre. Il y a du sable un peu. Du sable partout. Vous pouvez même trouver des canettes, vous pouvez trouver des bouteilles d'eau jetées devant là-bas, et ainsi de suite. Le sable, des feuilles qui poussent en désordre, des nids de poules. Vous pouvez trouver, il y a un trou là, trop gros là. La nuit, il faut faire attention. Mais c'est devant le bureau, et qui est officiel. Et aussi devant la banque centrale aussi, hein? Ouais, c'est là, la route même. On ne vous dirait pas que non, vous êtes en train d'aller sur cette route-là, c'est le bureau du chef de l'État. Non. Écoutez, c'est incompréhensible. biloko aboye vraiment tala compagnie oyo ya bamai ya jour azour oyo akangi nzela nyonso ata kutango bino tandi bato baza kote bouscule na bamama ya bana classe baza wana bato baoleka ndenge nini bato babangela suvi na bango te bato bazoleka
nuit ya dimanche tina journée ya lundi ebimisi vrai elongi ya ville ya Kinshasa na bakwa mingi ti sikoyo mai ezokauka te po esika ekokende eza te ebongo salite babidon plastique wana kuta ekoma identité ya ville ya Kinshasa lokola awa tozali na avenue Panzi na quartier Diomi non loin ya maison communale ya Ngiringiri awa mai ekoteli bato na mapango na baboutique moyen ekotambola eza te bato bakomi oblige ya kodinda na mai ya salite mpo na koyeba kose déplacer bakaniveau boucher erefule salite na ndenge kosakana te mai nde mai bato misusu kutu bazwi deja bakantine bakomi kopepa awa na mai oyo okoki kotia bwatu enani mpe kitoko na si ya loyenge okoki kokanga ta ngolo kokamwa nyonso oyo ezali po makadamu batonga na direction ya sosa misala ekoma na suka te batonga nzela likolo mapangwa bato etikala na se moyen mai oyo eutaka na bavenu ekota na bakaniveau malamu eza te yoka ndenge population ya communiqué omende na simbi boye bandeko nyonso bazao so oke cause na ya mai nyonso eza na avenue Panzi eza boucher po nini bato soki basali badeshe na bango nyonso babwa na kata caniveau wana caniveau wana mobimba ti pesa ina débouché kuna na rivière mo eza na se wana nyonso eza boucher yango moni mai nyonso mo ekende eza te ebandaka kotonda boye te biso nde tocreye yango ndenge moko mpe na quartier Nkemi na Lemba Rigini awa mpe mvula etiki badega lokola na avenue Kinkoni inonde na ndenge adefa te salite nyonso oyo eutaki likolo eye kose refugie awa na mai ya solo moye bato batambola malamu eza te bien rato na ye na maboko na market na ye azolinga bima me azopepa nanu mai po ayeba esika kotia lokolo mapango mosusu deja ekomi abandone po mai eboti couche ya vert moyen kotia lokolo awa eza te inondation oyo tozoloba on peut dire il y a décennies que to vivre dans la situation oyo catastrophique dû à pont oyo ya route universitaire eza bouché. Non seulement ça, il y a eu des constructions anarchiques au Batbatomi bayibi kala mo rivière ya onde mutu et causer biso horrible dégâts na porti après la national ko dia pa ngwa bayiba bayiba po so atiki bongo ya face to soki to kufa po biso to rapela biso tuti ofana rapela biso pa wana o ko ta perdre wana ata ba sali yango to ndaka foko buka ko dia ba mapango ko mapango ba yiba tiro ba koto oyo elakisi ke na Ngiringiri na Lemba notion ekini bopeto nano epoti te yango bourgmestre ya Lemba na bourgmestre ya Ngiringiri musala nini mpenza bozosalela population bakisa badepute provinciaux oyo bauti kozala nouvellement élu na parlement population batindi bino eza mpona kokende kokanga minoko te to mpe kozwa mbongo kasi eza nde mpona kolobela bango na bamakambo ya boye talata yo moko bazovivre na bangungi solo salite moyen kotia lokolo eza te yeno Ni batolanda. Janda makuma. Bagi kupa. Bien, vous le fouettez. Ça, c'est le Yaka, kaka, yaka. Voilà. Yaka, yaka.
Mokonzi kwa otala mai te. Otala nuna ngamu paya. Siko otala mai yemo lako yenjo kesika. Awa. La musela. Biko. Bota supora kala libongo. Justement bandiko, je suis libre ya koloba pona mboka na ngai. Na yo kaka ba konzi na biso ya la police elo moko balobaka na ba prince ya koloba ete ba pekisi ba moto na ville ya Gombe. Ba considérer ba motard lokola ba délinquant. To ebite ba motard soki na bango na ba kulu na banane ba responsable. O ba motard ya de certains motards o batangisaka bana balesaka tina baboti na bango baleki na bango moko kutu batangaka na mbongo ya moto. Siko bakonzi baloba ete babima ba exemplaire na Afrique mais eloko wana elekelanga makasi. Toza na 24 communes na Kinshasa na capitale. Sur 24 communes oto anango bino bolingi bobima ba exemplaire na Afrique kana mwa commune moko. Ezo compter ata 1% te ya ville capitale ville province de Kinshasa. Et koksata 1% te. Mais eloko elekeli ngai buta la commune Lingwala, c'est une commune tout proche ya ville yango ya Gombe. O bango ba peksa ba mota, ba boma ba mota. Aujourd'hui ba kokisi déjà 4 mota ou ba bomi. Ko tout apena mutu. To ebite. Est-ce que eloko wana so ba sala katango pa ba kuluna ngeza la bien. Po kuluna asa responsable. Mota zo li sa famille. Azo tangisa bana. Azo futela ndako kana moto. Mais botiki bato ya mabe bakulun bino bolingi bobia ba exemplaire et pas ba mota na ville ya Gombe. Mais botala commune Lingwala. Commune Lingwala yango oyo. Bino bolinga bobia ba exemplaire na Afrique. Bolingi bobima na exemplaire na Afrique. O eza vrai exemplaire na Afrique bobimi. Botika ko distraire peuple. Botika ko distraire peuple. Sa peuple yo ba ko benga o mokonzi te. Soki oza mokonzi seke oza na batu ba benga o mokonzi. Botala mboka obino bolingi bobia ba exemplaire na Afrique. Bo bando bomisa ba mota na ville pona moto o ezolesa ezo futele makambo nyoso. Botala ndenge nani commune Lingwala eza rond-point Wileri yangwana. Rond-point Wileri yangwana. Tala depuis kune bandi ti ndako ya ngoika sanje yango. Tala mai na ebite so na benga osoke bale so liziba na ebite. Bo bien ba exemplaire na bien. Bo petola kisasa, bo tia kisasa propre ba déchets plastique eza ba bouteille. Boko sopata la police na nzela, muto bomoni abwaki bouteille na nzela bakangi. Wana boko me ba vrai exemplaire. Poto mona dans un mois, dans une semaine, 3 semaines, mboye kozala bien. Mais combien exemplaire en Afrique était pour na moto na ville moko na Gombe. Tu as 24 communes. Botia ko linga o distraire peuple. Hein? Botia ko linga o distraire peuple. Bino na ba M23 bozandenge moko.
Congo pena o kindoki jonini ozo mema serke pena yo moko na mutubo o mwana pas reçu ana mudakati babie de $100 mutabebisi francophonie yeyo bato babebisi francophonie papa Fati totikali na mikolo ya kotanga arrêtez cet homme avant que il vienne pardon. Essa galera vai fazer mim? Vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Você vai no pegar, vai no teatro. Madame pourrait chauffer à Bini. Aza kuna ozie. La mona azenda muneno ya. Yo John. Que baia bombada. nini kilo oyo ebandi kokila makolo ezokweya nande ekweyi nyonso Ibale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yawe benisa Congo
Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Yahweh, Yahweh, benisa mitongo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Bana Kongo, tola mukananu na pongi totala ngenge toko piko bongisa koka bakoko batikela biso. Bana Kongo, tola mukananu na pongi totala ngenge toko piko ingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso. Oh, peye kotiela motema. Peye mobimbo kotala deja banzete ndenge ezala santa banzete ya mabe. Banzete na neboya koningana. Okomona nzete ya mbila banda ntongo atema lokola ekeko. Bafumi balekaka su te ndenge akala nzala eleka balana madusu ti bakufa za babimisa bango. Bango akisasa nde bando babunda bango na bango wuwu na nzela esila. Bango baza na quartier okola banyao balelaka su wuwu te so bakutana elongi ya mawa. Ozomona ngoma te. Les hommes en civil du colonel Bienvenu seront en première ligne pour traquer les malfrats. Mais parfois, l'ennemi peut venir de l'intérieur. Ouais. Commandant, attention avec Kabouya. Il est d'ici, il est du quartier. Kabouya. Kabouya, viens ici. Donne-moi tes téléphones. Donne-moi tes téléphones. J'ai qu'un téléphone, colonel. Donne-moi tes téléphones. Fouillez-le. Fouillez-le. Un seul. Qu'il reste collé près de toi ici. Un seul. Qu'il ne soit en communication avec personne. Eh ben, attachez-moi. Tu restes là. Le policier en question serait un frère ou ami d'un des éléments qui dérange. Alors, il peut le prévenir. Nous aussi, on prévient qu'il ne puisse pas être en contact avec les gens. Oui. Il doit être surveillé. Oui. Allez, Bino, on va avancer pour nous. Deux sections et Balukaou. À Massina 3, aucune route ne permet d'accéder au cœur du quartier. L'enclavement rend le terrain très favorable au Kuluna et plusieurs gangs s'y disputent le territoire.